Bonsoir Nabino, surtout au Messana Rolanda Bisso en direct, il y a Flairmont HD, Bambote Nabino vraiment, des beaux Messana vraiment pour soutenir Bisso physiquement, moralement. Donc voilà, Lelo Awa, des beaux mona, Nazanga Mote na plateau, Nazala sénateur Beke Boula Molike Bele, analyse à Lelo, et ça uniquement pour un match Tobeta Kilobi contre Portugal. Oh, tout s'attendait à un mais Tobé en victoire parce que Portugal, l'équipe au Tobé, dans le lobby, est parmi les espoirs mondial. Hein. Donc voilà, on sait déjà que Portugal est déjà la meilleure superstar. Oh, bah, où tu la Ligue des Champions, bah, où tu la Ligue belé belé. Bah, vraiment, bah, joueur, bah, la performance vraiment très élevée par rapport à la République démocratique du Congo, par rapport à l'athlète Nabisoya Léopard. Déjà, félicitations déjà dans Yohan Wissa pour la marquage Jabi. Donc voilà, on ne s'attendait pas. Donc voilà, félicitations à Yopé, félicitations à l'équipe Mobimba. Donc voilà, on a sur la mingité, non sur le mouvement, question eza réponse eza ya sénateur Beke parce qu'il y a mieux placé il y a qu'on répondre, il y a lobela bino vraiment. On a caraba merci na Trésor Tumbula, Total Basket, Bambote vraiment Esika Yozali, Bambote pe là tout le monde vraiment balingara foot. Donc voilà. Alors sénateur Beke to sur la mingité moins 20 minutes car après ça la biso bien. Bonsoir Nan, félicitations. Bonsoir de moment ça manif. Léopard Biko. Tengaza muzombo te ngaza ma. Comme balugo zana ngolo. Te biso la frontière te. Ngana zana ex muzombo te, naza pe na frontière ya bazombo te na kenda pe te na bilo monte. Donc ngama né grandi Congo. Donc voilà. Bonne santé. Te santé bien pena donc santé bien avec joie. Donc Léopard Mikolo ka kinchwamine hein. C'est yo mamu da mamolo ba te poza mamu yango to solo la. OK. Yango to lobaka yango pe ebisa rabat. Mais kinchwamine ndele mingi. Wane ratarate kinchwamine tu la baba kinchwamine. Donc de sabre to na système kinchwamine. Donc wani kinchwamine wani ko ka. Yebisa biso na match lobby ozalaki wapi ekutaki ondenge nini yebisa biso esengo na yo monaki Yohan Wissa makaki biwani salaki ono ndenge nini. Bon ngai boso pona ko banda na monike batu ba déclarer na oboka batu te po bolomba te. On parle na oboka batu te po bolomba te. Fondation Chico Lubanga masanga depuis Canada. Ya Willy Michel code mondial pa neve na nga Ariel Scram Donel Capo Paulina Dorian directeur technique à Ville Vitré. Bon ngai pena na nena linga bale. Nena natala bale. Natala match à Léopard na troupement te. OK. Natala match à Léopard na troupement te parce que na robunda. OK. Aussi de plengane na botama congolais. Na richesse à Congo, le rôle na richesse so mona diamant et na mona diamant na fikine. Mais na ezala bon tamsu na wenzi na ndenga bijuna sima na mona nini te, colbat te, na mona manganèse te, na mona ba richesse tu ba lobaka te. Na richesse na nga moko na Congo na zalaka nango ya la ga bale. OK. Donc so na mona équipe nationale na ngezo beta obi kele sa on met fois. Le logo moko o elaksanga na za congolais. C'est le but. C'est le but. Donc pourquoi j'ai dit mot le logo moko elaksanga na congolais. Ya bali. Ezaka bali. Nga o politique, o musique na ngai po e ba sanse ba tutu abenga mta fali mtu mta faire mtu mta wera mta jibe. To se banati. Mais la balle ezaka Léopard. Léopard. Le hymne national est banni. Wana pino mona natala na bamboka tu na tambola ba Kiba, ba Brésil, ba Colombie, ba Afrique du Sud, ba Namibie, ba Cameroun, ba Bénin. Et loko ka la sangeza congolais ce ko tala match à Léopard na musika ndeti lobi na France. On a un match à Léopard ngamoko ya soit ngamo na chambre ne lo totaka ka na match au kapaka na maman na ngamati to alega 3 personnes. Donc moni bina que non, j'aime trop mon pays, je suis congolais. OK. Marquage Jabi à Wissa wana ozebisa biso te. Et ça là qui ndenge nini sur le plan émotionnel. Ozala ki ndenge nini aussi santa ki ndenge nini. Bon, pour na bia Wissa, ngone na mona ki ngwa fa. OK. Donc yone lien no tu o mona ki ngwa fa. Nga na mona nga déjà na action, ana déjà na zo milobela obi. OK. Mais net ka tolobara, to pesa ba joueur tout chance. Le congolais. Abosani kamta sala passe na maswaku. Mais maswaku ba balekele na ba TV mikolo ba tata mibimo mona ba trio mo ba tusu ba lekaka ne ba tusu ba leka mikolo mona tamsu o ba analyste. Na suki pembe analyste. Ale fufu semula munene. Ameli kokepele la ma pi encore mikolo chaleur avant de les jouer. Siko tala ba bosani ke quel centre o maswaku sali. O makaulu ketu ningana rate. O mona ki luketu te.
effacement des jambes abini azongisi kuzameto peut-être obenga na ngola kabesa ngidi yemweni Congo mobimba ne biso ngapola on est aussi coupe du monde ya solo ngai fona nga plaisir à toi on est Portugal maman 5e place mondiale Ronaldo Cristiano Ronaldo ayoganité monstre badao bakangi na kashi omoni kashi bakangi kimbangu kashi wana kimbangu wana prison wana 4 murs wana pula bakongo na bangala ezalaki pula mabe mbemba twantsebe kampwadi tala bakombo kampwadi mbemba twantsebe sakana tala desabwe sakana trio wana mbemba kampwadi twantsebe mpasi na poto félicitations pena na trio na félicitations pour l'entraîneur félicitations ça que famille mira to ça qui vraiment plus que Berlin wana prison kimbangu ngana be en prison kimbangu on a prison ba koza kimbangu so na mbanda so na lubumbashi yango wana otanga ba kombote mpasi yoka na kombo mpasi twantebe mbemba kampwadi jusqu'au ars wana nde ba beti. OK. Alors, système de jeu, on a tout bien en vraiment parce que les Congolais, belé, bazo tala bali, bazo la gabi. Mais on comprendre que au bête na système de jeu nini, tout ça na groupe nini, tout ça na donc ba bien en groupe. Ba pool, ba pool. Pool ya ngo pepele. Toi na pool nini na pool na biso tout ça na toi na pool nini. Toi na pool K je crois bien. Toi na pool K. Allez, on a K on a toi na combien d'équipes? Vous allez toi na combien? Oui. 4 équipes. Portugal. Il y a Cristiano Ronaldo, Nino Mendes, Vitinha, il y a Colombie, il y a David Diaz. Nous avons une équipe qui commence à Soubistan. OK. La vie, c'est 4. 4. Oui, nous avons 2e. Ce qu'on est au Portugal, tu es en Colombie. Tu es jeudi na Colombie, 3h. OK. So, le système de jeu, tu es qui bat les babins en tout ça qui est en attaque, tout ça qui est en contre-attaque, tout ça qui est en défensif, tout ça qui est en moni bale lelo biso lelo moni entraîneur aya na vision na ye. OK. Moni net lelo ba meilleur joueur du monde ba joueur moni lelo na Paris to zonga na ninga Paris net to don na lelo na Paris to benga na Mbappé to don ba pona bana wana. OK. Pona bana na Vitinha Neves wa biso bi Ramos Nino Mendes tozo don mene to don ba Paris ba otumba baka pona bana na sko bana wana entraîneur na biso de sabre tellement na vision il faut limiter ba dégâts to risquer na contre-attaque to risquer na corner. OK. Yango mone fouti acheter bloc de 3 bloc de 5. OK. Donc bloc de 3 na déjà zo permettre te batuba avancer so ba tele match ba mona Portugal ba betonde ka moi libanda biso to jouer kaka na contre-attaque. Tu vas me serrer au moins avec système de jeu et zo simate donc félicitations pendant la coach elle ce système à 3 5 2 na mona ngo pendant trotter na balle. OK. Et puis 4 4 2 3 3 1 2 4 4 2 4 voilà bon placement ba te ba ndenge zalaka na balle quoi système de jeu maintenant ça bet ça d'attaquant 4 médiateurs 4 défenseurs maintenant ça bet ça attaquant de pointe moko 3 médiateurs, 3 les sous 4 défenseurs. Le système de jeu pendant entraîneur na biso pas monique. Toi pendant na bataka puissante. Parce qu'il faut ce qu'on ça il faut acha ba casser pour ba diminuer ba dépense, ba diminuer ba choc, ba diminuer ba nini mongo ezanango. Ba diminuer ba dégâts quoi. Donc moni a classer les bango wana omona che mutusami ache mukau ayo basa ya edoka yembe eloko dernièrement na lobaka on a live il faut to beta na mutu moko boye il faut la libre a beta milieu mbaza libre yango mona do abinaki mo mke na milieu na mutazo ki chance a ko bina ndeni mais moi balula moi ni nieke c'est moi ni salo que tu ndenge zalaka. OK. Balula ko na mpo moni ndenge jomo ba suka peme baloba na milieu ya Léopard mutabina kazate ouais merci merci Lubanza ya lobi na lobi abike ba bete ba les saletés ba bete désordre ba bete ndeni Vitinha Nino Mendes merci Lubanza da lobi ke bali ba bete ba Congolais ba Léopard bete ki lobi eza bali moya salité essaie ka tala match na gauche ata on a gauche ndeni essaie ka tala na gauche Vitinha Nino Mendes oya bimi azone meilleur latéral du monde akoki ko sala 3 montées
Nino Mendes na ngongo mtaleki azate tant lo baboy bat bayebi Nino Mendes pechuana portugais beta na France so aboma ba Yamal aboma ba Mbappé maintenant Léopard akoki ko sala 3 montées alors le Léopard beta ki bien té du début à la fin combien de ratés to leki bona ba corner to leki bona ba action net donc tu les vois on a actionné tout solo ma partie c'est belé non ok non on a partie millier tout solo ma belé tu continues là quand tu as gagné ça non le baboy Bakambo a raté combien de buts ah na bilé 3 occasions nettes obike Bakambo Cristiano a raté combien de buts a raté Bimora par hasard mais Bakambo a raté 3 oui ça a raté combien de buts alors le équipe BTT lobana mbalasima bongi tu me répondre nga ite répondre mbabo frérot merci Lubanzadio analyse samtema mabe na olobano boye analyse bien té ya bien té na olobano boye kolinga ko critiquer équipe nationale té équipe betaki peto bets na nani 5e place mondiale toi na combien de pays na monde c'est ça 180 combien na habité to ebio tambula c'est ça 84 est-ce que to bets na 5e mais adona ba joueur comme Cristiano Ronaldo ba net oh yo qualité même la télévision internationale batika la ta autant à tout le monde regrette amoni etaleli ayo kité Semedo bazawana Bernardo Silva capitaine ba Newcastle ba superstar mondial oh lelo ba millionnaire allez ba beti siko to maîtriser bango pendant 90 minutes oh le équipe beti biate naib sa ko mettre fa équipe ango wana congolais lokola ndimaraté ayi ba équipe ango wana encourager nos bateaux babetaki Paris Foot Lobby ou ba sous-estima qui Léopard attendre qu'il soit mis na yewana ba sous-estima qui système de jeu à Léopard ba finga qui des sabres azo comprendre té donc voilà donc biso ba congolais autant mona eza oya wanda mona té message nous kolo bana ba bon na osenga nzambe merci na ba congolais ni on tu ya mis sous 5 heures à mitema mabe OK na mutema congolais na Paris Foot avec Portugal on va l'homme propose dispo ba contrer bango pour tant de trahir mboka na yo même na Paris Foot yeba ko déjà traidor biso na jamais trahi le Congo biso na église na biso sur l'église à Baloba c'est lui qui trahir la boîte tout trahir le pays mérite la mort. Ouais. Oh ya trahira gambo. Ça haute trahison ouais. Ça haute trahison, ils ont dit aux autres trahir constitution. Donc oh ya autres trahir mot que ils ont dit trahir. Oh ya c'est lui qui trahir le pays. Ils ont mérité l'Iwa. OK. Biso l'église a donné ba ninja, donné ba ninja. Donc ça mais celui qui trahir la boîte mérite la mort. On a ba film ba ninja. C'est secret là que bimil bando rapia ba bomio. OK, merci beaucoup. Alors message pour na des sabres par rapport à vision naie aujourd'hui on peut dire quoi pour na des sabres. Bitumba des sabres yo comme tozara témoin nanga. Oui. Bandeli, je suis le seul Congolais. Premier entraînement. Premier jour il y a des sabres. Parcours les alabia d'équipe à Outa, basanga balende d'équipe. C'est na Léopard. Premier jour première journée à des sabres. Bisaba Congolais 2-0 na Libreville. Donc tu te prends na Libreville Tolomwe. Des sabres à équipe. Ko gagner ba na raisonner Cédric Mou na raisonner Gelo Kanga. Ko gagner ba Gelo Kanga na 4 à Libreville. Ko gagner ba nani ba Nyang ba Obemayong. Ba Ndong. Ko gagner ba na 4 à Libreville 2-0. Bia Fiso Maël côté là Mukoko Amale. Des sabres banda 2-0 banda de sabraya. Azo pesa bisoka. Ba déclarer ki oh il faut koti sabanani a koti sabanani lelo bana na kangi ba komba merde mu surtout no wisa na ndimega chabi Yohan Wissa bat ba pesa ke sous chance na bata no Yohan mo finga Yohan Wissa bat ba mo finga wa mo na biso ya vitrine brunois Yohan Wissa de la part de tonton Beke de la part de Dorian Capra a pesa ke chance mais il y a zaki la confiance na ba joueur na ye OK parce que comme a congolais za mabaluka congolais za lelo kaka le congolais zo ndende to ba fio ba bande to na fia chance lelo ganyo so ya ezela ona fia chance ba vanda pa bango OK likolo pete mais avant na pa bango soki abuti mwa balula alami mwa makoso na mipanza
On a fille à chance. Moi Makemba. Congo, fille à chance, ça fout la palais, la pauvre femme, ma n'a pas l'équiné. So, quand je dis, on n'a pas maman, t'as pas Congo, ma fille à chance, ma femme n'a pas ma famille, paye à ma coco na bango. So, là, moi, mi pansine, moi, moi, ma cause. Voilà, mentalité congolaise. A matili puta, moi, voilà, ma tête, congolais. Congolais, aïe, biko, kopé sa moutou tante. Congolais, kopé sa moutou chance. Le lot va critiquer des sabres la première journée. Tout ça quoi avancer malem. Tout ça quoi avancer malem. Le monde de comment parler de sabres. De léopard. Le monde de comment le léopard. Le lot a tous les chaînes du monde. On va parler lobeli kaka léopard. Est-ce que fier année qu'on ça la bisoté? Mais Congola banda ko critiquer ibenga zonga, nana zonga, nini boyo. Papa ngana yebisa bino banda Congo banda léopard o l'équipe léopard tout. Malgré baloko basate mais maman ko beta mama baloko te baloko wana ba masana nga ba petit na nga ba tikela bango léopard room capitaine pour tout capitaine 3 kanto kendati topola ba 6 ba 5 ba 10 na ba Tunisie na ba Cameroun ba 3 na ba Sénégal na ba Lubumbashi ba Joël ki moi net ki moi wana otunde konanga mais kano banda léopard banda banda wana ba kakoko to tche ba VT wana to zaki na antiquité. Mais la nouvelle technologie, on va kabongo, on va léopard, l'équipe tous les léopards. Maman Nathalie léopard na TV parce que la bande la mondiale à Liboso en 1986. Pour ceux qui étaient na Kicker. Mexique, donc hôtel la mondiale na Kicker. Papa, maman mondiale à Liboso na tela Mexique 1986. Oh ya Diego Armando Azwaka. Na hôtel la Italie nona. Oyo Italie nona oyo Allemagne Azwaka face. OK, merci beaucoup. Téléphone bête l'autre, na hôtel États-Unis 94. Il y a la France 98, il y a la Corée Japon 2002, il y a la je crois bien entre Allemagne 2006, il y a l'Afrique ici 2010, il y a 2014, 2018, 2022. Bandana ba non la mondiale il y a 86. Non Congo kendati. OK, autant la raya bat. Pour 82 Nazaki H Zalaki nanu mais dans le temps sous mais autant la rabe équipe à battre. Autant la rabe équipe à battre. Mais lobby pendant 19h na drapeau pena mondial pena debout congolais mais mi se bimingai Cristiano Zokota Mendes plaisir na nenga mketi na biso plaisir na nenga moko boye mais il faut mona léopard ezokota na bi non c'est léopard de la RDC lelonga pena komi mondialiste. Alors, par rapport à carton jaune, est-ce qu'ils ont mérité, pas mérité carton jaune? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand tu as action, déjà action, il y a Chancel Mbemba, ou pas? Est-ce qu'il y a une faute, il y a une action de Salamaki pour avoir carton jaune? Mais on a un match, déjà, on a une Coupe du Monde à niveau international. Ouais. Parce que là, déjà, commission d'arbitrage des arrêts sous Moutoumoroté. Ok. Il va y Vandi. Arbitre aussi fait le terrain, ana téléphone. En oreille. Les semaines à Zanango, commission d'arbitrage ici où il y a VAR, Vandi Licolo. Vandi sous d'abord dirigé événement net sur 10 personnes. OK. Pendant mondial au bâtiment système à 2 caméras, le boss a dit caméra mort comme tel un joueur. Mais la mondial au bâtiment système à 2 caméras. Mort zone à gauche, mort zone à droite. Donc faut tenir autour au sala. Caméra ici. Donc carton autour, carton autour tous les deux équipes, ça mérité. OK. Il a mérité. Alors, Tobetali Sola Bakambu, Dieu merci Mbokani, félicitations pour le mariage, heureux mariage Nayo, Dieu merci Mbokani. Alors, Mbokani Azobala, yo ozo karamakara ke Mbokani de Moutou, azokanga Bakagol, Bakambu, c'est dit Bakambu vraiment, to éviter ba occasion oyo. Mais est-ce que Azobeta, toi Azobeta te? Pour Azomon Azobeta, Arochen a évité, mais Azobeta quand même. Te moni problème wana ngala oloba te ke Mbokani okanga Bakambu te akangi azokanga te yokate ngala lobiti ngala oloba te Mbokani okanga Bakambu ngala eyebi ne système de jeu ya Congo. OK ngala oloba te ke Mbokani okanga Bakambu alors le système de jeu Mbokani de jeu ya Congo ngala on parle aussi système de jeu ya Congo comprendre ngala oloba no te ke Mbokani okanga Bakambu toza ki Mbokani te mutuni ota ngazala wana ezana ndenge ya système de jeu. OK ama Bakambu wana ko sala ba GT asa grand joueur na niveau football congolais. OK un grand joueur à niveau football comme on a parmi les transferts africains les plus chers. 72 millions. Bah, on va sommer comme on va jeter. Si quoi, il y a quoi arriver,
Au moins, net na France. Giroud Azaki na 51. Olivier Giroud. Ok. Mais Mbappé là comme na 52, c'est toujours la France qui gagne. Honneur yaga ya mboka. Honneur zaka ya mboka. Mais biso comment na niveau bala bakambwana. Bine zaka orge bale ne beta ka libende. Soki mboka na ebelo côté afongola mona mobale aba. Alobele maloba bien azali kine aza collègue ne ba betanae. Mboka ba déjà millionnaire. Pour le problème c'est quoi? Mboka na 22 bi. Ok. Bakambu ana 21 bi. Mboka pe basaki be fort basuka ko koma esika bakoma kiwa. Basuka pe sika basuka. Bon est-ce que mboka bakanga ka epe? Te mboka ne yalega tamsusu mwasa tamsusu ba finge mwasa siliki abone ko ya moi ça on peut tu chasse bakabwana mboka ne pas baline félicitations moi on peut baboyana na bango. Maman ça sika nzo yobe. Ok. Opane. Siko problème ezande ngana un message autant na lo bango na bike Dorian Cap comme silango bakambu. Bakambu za concentré bi aza frère na yo aza grand frère na yo ana problème na yo te bikamongo c'est sili. Die wana petit na yo 21 bi to 22 bi trop fango pe équipe nationale to zuana bi sango lokote. OK. Ngana yebi système bala Congo o yaza na problème bakambu bo chele na C pour na niveau bakambu na net match à tout le monde a sepelé lobby. Donc a sepelé ce que soka chaki. Tala ba so raté. Barso bakambu chaka mais effort toi ça na terrain. Effort toi ça là. To PC chance 21 bi a marqué ba bi n'importe atikali sous na moi quelque temps. Atikana ba te belete. Parce que ba bi na wana pesa avantage na bisoti. Yo même soka ba mondialité. Parce que mon problème c'est ngana yebi système de jeu bakambu ana 21 bi. Mbokani ana 22 bi. Bazolinga trophée wana ekendete. Maintenant ba futela na bango bango ngote. Ba futela bango. Ba futela na bango te. Nani kabananga otama biterne na kana zoelo te. Kabananga azoelo te. Arozwani ndaye kutazoelo te lela ton 9 bi ti lelo balongola te. Ti lelo na longo te banami neza 74 ti lelo longo te. Ela ngolo te mbokani ngana mutu na yo ebi eskato wuti bo fongola mwana bo fongola bakambu bombo kana koza yemo solo kana comité na lobi comité bo fongola mwana na petit na sola bien oza posa amona bakambu aluka ngana na opesa adresse na zana mère to sola bo fongola za leki na bino achabi et ça le bien c'est notre petit frère to pese chance ana mwana biso ya 94 to pese chance o to za posa mbokani ngana za na mère et autre pour ça il y a chancel Dorian comme c'est nos message bo fongola mwana malobo e comme la bino to lobi te ke bo freiner to lobi système de jeu ya mboka oni équipe nationale nenge c'est là ba biter donc ezaki époque ba Santos époque ba Rumele kabangote OK époque ba mama le monel yo par ezalaka biso mona ndo mi freiner naka OK mais de ça bon un système de jeu à débloquer abibino bokanga makuna lokabo liko kangama ngala zuna ngaba bilatéral mais tozala kino babina sono kutu mais tozala kina yo batutuka baloko lopa yo sani bino bozo frena ne bino na bino mama na rappeler lo mo obika de ça par exemple na rappeler ba congolais lo mo betam de ça pas koza ndokité par hasard omoni ba congolais ne baganga ba room ba biscotte ba putu baza bon mais na niveau mondial ba olia de non esprit à soso. OK moi ba room Canada 2011 et Canada 2009 to kendate. OK 2011 kendate 2013 équipe ya bango ba komo saka na Brança Pernati bo ale kara ko botola putain na betale kara botola ngo ruma ko loba a botoli chance Chabani non na numéro 10 oh mais to kende à part Canada ya 2006 et l'autre côté oh malé loba bébé misère loba na no lili baby donc yango na lobi bo fongola bana bo fongola mbe bo baloba kininya congolais faut ba loko ni ba coach en équipe. OK ama mone loko équipe eke bien ba tutu ba obeta baza moral moko biso tota victime tota victoire donc biso tota victime meilleur joueur du monde donc victime beta na mukau na Lille. OK ce qu'on va beta déjà Paris Saint-Germain contre Lille ba gagner naka elle aura vita na basanga bale de ce que to gagner na ce que mukau ki victime obso ba congolais to mona yelo bela ngelo te tota c'est mon collègue oyobo Noah Sadiki na Neves tona Bernardo Silva ba betani na Angleterre Noah Sadiki bimi meilleur médiateur wa beta apesi ba tange de Gebele. OK devant ba grand médiateur ce que yo to betele Bernardo Silva yelo bela ngoyeto ana complexe ozui nani
mwana biso nani Chancel Mbemba Sadiki. Non, pas Sadiki, non, petit n'a de wa toi. Wan Bisaka. Bon mon aga biso to mon aga mama Mendes. Mende ako Mendolo libongo. Moi si na ekaka Raphaël wana mama na dribble matika lo selo roté. Yo biso allez bomba cha loko. Loko mon aga Cristiano. Est-ce que Chancel Mbemba yokana ki? Mama, wana babuyaka pamba. La justice c'est dit yana. Mama, wana babota makapamba pamba te. Wana bayaka après bane après ba santa oui. Umende ba biscotti bayaka, ba rumba bayaka, ba putu bayaka, ba mama le bayaka. Ozasko yo Mbemba ye. Talaka Mbemba. Akoisa nino Marseille. Équipe koya pona andima inana betati. Mais Marseille il le même IFA betati. Mutaboya ba million, aboya ba million en Arabie Saoudite pour na beta Coupe du monde en Europe. Tala niveau ya mutu. Psychologie. À quel île tala niveau comme si l'île. Nerf solide. Nerf solide pe azo pe tala lolo au monde abonné ba match à Tunisie to ngato ke mondial. Tellement ba yeba kayem tanga match mondial. A chebine ba mo munduki na terrain abima chocolat là. Osalinga boye pona ni mama bale wana omona ngo bete to mona ngo ba miso bele so boka ba koko na ba 20 wana so boka ba koko na 20 na poto de ring kiti bo so vanda na 21 na tomba biso to kitara na se match ya Tunisie mama 2-0 na martyr to mene tizi 2-0 mais po ba casser biso Chancel Mbemba mundu ki masasa butu muto obeta bien capitaine a tia coup de tête na poto dragon. Mais mundu kabima ta balo botala ngone botala ngote biso ke mne totala bale ta on lo babo na yedo na mona mais tellement za moi ne laka nzamba ko si promesse na mama to beta na Sénégal otala match na Martin 2-0 babamba e mabanga bamba a place ya msanga ma miswa asenga pardon ba sporteur ba buka stade ye moko ba jom su ba kimia seka pardon o pesa biso chance lelo totali na TV mama ba Chancel wana na demi-de temps on a rappelé on a se remettre on a rappelé na fikin temps au Belgique demi-de tozali merci na famille madame Nabana Pinda Pepete mon bana bien 248 sélections. OK, merci beaucoup. Alors prochain match to lobani pour le prochain match. Est-ce que to que décembre que les kana classement to a changé les sous? Non, on échange pour l'équipe qui gagne. OK. On échange pour l'équipe qui gagne. Le deuxième match, il y a un match à Makassi au Colombie. Colombie a gagné. Azolinga Sala déjà point de qualification. OK. Azolinga déjà Adana 3. A gagné. Donc malgré tout ça, nil mais nous nous pendant tout avancer. Donc biso ndeza faut to lité. To point à match à Mukete. Na Colombie ils ont match à Mukete ba Congolais. To sous-estimé équipe to monter ça sur le Chili, to betina Danemark to égalité après Chili ya boye. On a ça va Congolais to l'excellence. Non, ming ba joueur, bon surtout ba joueur. Bon ba kambu malgré pe na lobby petit na frère soko yo ka message ba kambu oza grand. Ya liboso na zana yo moko nanu. Même nanu yo moni so za ballon na carré. Ça concentré ba ko na charge ya une nation. Un pays de 120 000 habitants. 120 millions d'habitants. Donc à la route mambo ba na stade. Otala no ba na stade te ba kambu pesa biso chance wana. Parce que yo ne pionnier na biso ya équipe. OK. Onande. Yo une pièce maîtresse dans notre équipe. Bakambu Ah bon? Yende ba yena Chancel. OK. Bangonde ba kolo équipe. Les deux capitaines. Bakambu zala concentré oza l'homme surface. Zala concentré tombole longi. Ko bete pressé to chabi po sepesa biso. Mieux vaut to cha na otembo kata passe. Donc, il n'y a pas de position. Position, il y a entrée à grand carré. Notre position, il y a entrée à grand carré à gauche et à droite. Zano on maele ba bloc anu ratsa biso ngwe bloc ratsa so ko de Tunisie ou ratsa so ba match belé. Auto ratsa donc bakambu attaque conseil attaque ton frère attaque oncle nayo. Dabi que message d'Orient cap moi na ya vivre. Ah chindela. Na aujourd'hui comme sur donc bakambu ya liboso zala concentré. Zala pena concentré yé bazonga pena bakamba Villarreal Congo zo zelayo Congo na posa na ocha. OK. Il opena na sengi na bakambu Congo za na posa na ocha. Félicitations à Lionel Dans la micho baba Meshak banani tout bon pour la gardien na biso lo banini.
biloko ya longola Congolais azalaka kaka message na pour la gardien na biso. Félicitations Mpasi on so ba Congo félicitations pena Lionel Mpasi. Ayoka pe makambo na yela. Mama abeta kan. Abeta soki combien de match achesaka bimoko so mibale mais Congolais fingai. Kabina bimoko. Bimoko. Donc to beta eza bale beta mande monte nenga boto polo batimizi ba poli ba 5. Nani on va garder ya Sénégal ba mendi ba poli ba 3. Et ça linini. Eza bale de fait ko équipe peut simbité de fait ko yambe ngana il faut na bandela conseil on a ba Congolais to longola sentiment. OK. Pour Congolais na zo cantonner. To pesa na ba to plat espace na ba on peut. Congolais zo cantonner to du coupe du monde pour te gagner 1-0. To gagner to salini le couteau. Mais ça on peut du coupe maintenant to silité. To beta face à diversion on a déjà 3 points. OK. Pour les il y a 3 clubs. So il y a sali 6, ils sont na 4. Match à Souka, on beta na Portugal a relu score lou pour déjà qualifié et on va passer na biso. Donc Congolais pena to prier ata ba binzamba za rater na balle mais to ata to za ka Tenjame to wala na Congo. To constater match à Colombie pena to ça l'effort na Colombie pena ba joueur bien bazana bango tende ta Portugal. Bien zoana to ndeni to maîtriser. To chile peka piquer la na team ko ba okabo na team ko ba okufa. Donc ba joueur pena Léopard surtout ba joueur capo. Entraîneur, vous pouvez ce message na lingala. Match clé na biso eza match à Colombie. OK. Pour Colombie a déjà 3 points. Sera gagné soit comme na 6 points déjà d'office qualifié. En fait la dernière journée na Portugal. Portugal déjà nenga bongo a gagné déjà ceux qui subistant na. A comme déjà na 4. Donc dernière journée on ça déjà 7. OK. Donc biso monique eza pas donc match eza la mitoba na epesi tous les Congolais. Tous les surtout bandokina. Tous les Congolais. Tous les supporters congolais. Dis-moi qui dit ba yo. Match na point non. Tous les supporters, tous les Congolais, plus de 120 millions d'habitants là. Tout concentré match à Colombie, match à Portugal et puis ça biso excès des LT. OK, merci beaucoup. Moi deux personnes qui apportent Kabwana, to courir derrière. Ya no boka kaka vena nga Serge Bambe na mo, na mère Olga na mo. Na boka babingo ma générateur de bout na boka balifanto na ngai je suis vodi que ina na divine États-Unis donc merci Olga Cornel Virus RS Cam Donald Capo non c'est la mutuma senga na boka que les sous-souté masalanga Gaëtan masalanga na kuka na nenga poto siko qui te appelle le sac na bien toujours beaucoup ça beaucoup continuer à s'abonner na frère monde bo s'abonner kana beke kapa kaka ndenge zala. OK, merci beaucoup. Donc, merci na surtout à Messana Rolanda Bisso, Oezaki, analyse pour la match à lobby et Kotapeka la. Merci à tout le monde pour Balingara, Fleur Monde HD, Balingara Demboemo, Balingara Dio, ya les cadets, donc sénateur Bekena Demboemo. Merci de m'abonner à Bisso et Sikabo, continuez toujours à lire Wana et ça la bien vraiment. C'est plus un 4 autres. Yep, ça va on zana bango. Oui, toi avant match, après match, donc Tozali vraiment. Bon, ça la terre, vérité la balabala, on est toujours là. Donc, Congo Libanga Télévision, ils ont toujours nos collaborations. Donc, bon, ça biso partout en fait. Biso n'est pas l'actualité. Et non actualité, mais c'est ça la biso. Biso n'est pas ça l'actualité. Merci de m'abonner à Biso surtout. Merci de m'attendre à soutenir à Biso. Trésor Tumbu la Total Basket, Bambo Tenor sur Rosali. Joël qui moi qui n'a osé la yo, joueur tout n'a osé la biso. Dédé Makié c'est il y a Blaise donc il y a Blaise dans zélo hein Blaise Makiadi dans zélo vraiment la bonne sanité Donato Kala hein Ouattara Mambote Sigozali merci à tout le monde c'est le Mukuna donc vous êtes tellement ébélé Jani Makondele il y a Nozi Mambote Sigozali vraiment vous ébélé vraiment la bonne sanité Chirimba hein moi Chirimba de Brèche na Dijon Papaya na grâce donc voilà bon s'abonner bon partager Ozaki bongo analyse pour un match à lobby il y a Portugal contre RDC donc voilà il y a biso jeudi prochain donc jeudi prochain tout ça bon na Colombie donc voilà bon s'abonner bon partager so kebite bon rezoper match en direct na Fleur Monde HD. Bon s'abonner vraiment massivement, bon commenter, bon partager et on s'en abonne vraiment bien et on s'en abonne bien. Merci à tout le monde. Vous êtes tellement ébélé et autant va comme mingezate, bon tikalaka awa, bon ça vraiment de citer zaki bongo, dembo emo obolingara mingi moi ça m'endef. Tout le monde pour l'embarrassement. Merci beaucoup.